Hé les gars, je suis déjà en route. Pomba Nuance, Soda, Abanga Kitumbate. Nana, Dakaza. Nana, Dakaza. C'est Pélissa. L'excellent Kabananga au Pocha. Bimaraté. Donc, bando ya awa osunganga, ils vont sunginga, vont sunganga, et tout vendre bien. Ya ma beso ezali olobarato solo li peut aussi compromis, aussi solution dès que ba vivre en famille. C'est quoi maman nanga Sœur Chanel vraiment? Ou nga moingo même sanga peut-être que peut-être bazo sanga zemi. Zemi Sœur Chanel. Yo bimaraté. Zemi ono zyango wapi ndeko nangai. Yeb sanga tout ça biso mbale to solo la. Ngana yeba po eza ngambo. Bibi sanga zemi ono za ngwezene. Manga pino comprendre ngati mama. Ah bon? Oza zemi ozo comprendre zemi so eza nai. Mais bi quand même que oza zemi. Mais ozo yeba te zemi eza nai, c'est ça. C'est ça que tu me dis. Ah mais non, c'est pas vrai. C'est quoi? C'est Chanel tu peux s'en ma passe bo osunginga mingi. Osunginga lo na zo ngate o ngana esuka mabeboye. Franchement, vous avez aussi mon colo. Tu dois savoir qui t'es enceinte. Attends, yo mon colo. Âge na yo yebate. Basé Benin de Zoko pour détecter mon enceinte ou bien dernier. Mais alors, tu dois savoir. Maman, comprendre. Obibalite mon comme Nazem. Là, franchement, je suis déçu. Vraiment, il faut ebisangai. Il faut ebisangai pour nous expliquer nos papas dernier. Qu'est-ce que Chanel comme Nazem? Non, banandeni expliquer ngana. Tu vois dans quel état tu me mets? Hein? Vous m'en avez dit bien, vous pouvez souligner, vous foutez un boy vraiment. Zeminanda kunanga, poson, yesa quand même mobile yango, tokenengana yo na sola na ye. Et ben ndeni cha ozemi. Nanzela wenze, nanzela église na habité. Parce que angano na mono na ba geste wana te, ya ba mibali, ya ba appel ni na mona ngote. Explique-moi un peu. Mokolo zemina. Maman. Je vous jure, na combat jamais maman. Ah non, 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 tout sauf ça, non, 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 non. Mais docteur a lobby en go. Franchement, Sœur Chanel, tu m'as déçu. Dans ce cas, le col est colobaté, on a vu sango papa. Mais je dois le dire, il faut n'aille maman. Oh, mais on vit sous son toit. Il doit savoir tout ce qui se passe dans sa maison. N'a pas droit au bombangoté. Parce que le gars pour me la libérer nangai. Je n'ai pas le droit de garder, donc excuse-moi. Hey, mais Chanel, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu as abusé? Tu as abusé, ma soeur. Loba, bon, dis-moi. Dis-moi, Chanel. Loba, oui, Loba. Ça, Chanel, tu m'énerves. Dis-moi, qui est l'auteur? Ah, là, tu l'as avec moi. Ok, merci. Oh, fouti biso. Faut te bien église, ouais, sa pasteur. Parce que ça va pas. Tu es hypocrite. Voilà. Voilà ce que tu es. Tu es hypocrite. Oh non, tu m'as dit. Et puis, nulle part ailleurs, dans la Bible, comment la masankate. Bien sûr, moi, je sens que je suis sur la masanga. Mais Paul a dit que Timothée, Timothée, mon fils, un peu d'alcool pour l'estomac. Alors, les choses sont étonnées, neni azome la masanga. Nzambatala kamotema. Mais papa, oui, c'est sûr que ça va mal. Bah. Oui. Bible n'est pas Zolanda. Bate. Est-ce que c'est qu'il est commis qu'il faut que tu aies rouge à lèvres la Bible et comment man nulle part. Alors, nzambatala kamotema. Hein? Rouge à lèvres ça non cas bon ça ka ko bakisaka bote papa lo penga yebi yango te. OK. Na okisango na onde musika. Nde onanga la merve mabika. Nde mtabenga ibisinga sango na yo. Yango na ye oluka ye photo solola eza je déranger motima na. Allez-y. Papa eloko na eli awa. Nazana fiancé na nga na poto.
Donc je te bandais déjà pour préparer mambo libala. Namoni. Papa. Namoni pe ndenge nini bazobongolisa ye motema sala susi libala ote. Ye ndake na mana okasata yo ndoko roboro. Na otanga communauté yo moko tanga. Na lomango komone nani? Kombo na Mike Bosisi. Oh lobi bosolo. Namoni Mike Bosisi. Ndenge nini bazobebisa moga na ye pona libala na yo. Yo kana bana ya ndaka kitaba na bana. Batie molima mpuku. Chaise. Continuez. Papa Monier. Continuez. Continuez. Papa. Et ça là qui m'appelle Nangazo Yambango lisusu te. Ya nakata. Abenga ngali Kata. Batie kitende moko ya mwindu na elongi. Nazomona bakomeli ye kombo ya fille moko liboso na ye wana. Likolo wana bakomi Nicole Soulia. Ya na. Yesu o mwana yo. Babo tole mobali te. Amen. Hey! Maman. Nokyo mawa. Délivrance des Osengavo. Ndenge Élysée alobaki. Po milimo mabe mususu ebima. Esengeli misu na misu etutana. Zolo na zolo etutana. Munoko na munoko etutana. Tolo na biso etutana. Pona kotisa yo puissance. Amen papa amen. Dans le lobby, nous avons besoin ngai pour la délivrance na yo kubangate aux déjà sauvé. Amen. Merci. J'ai un rendez-vous à Makasi Lelo. Des amis vont venir ici me voir. Pichu Chituka. Caroline du Nord. Bonjour. Attends-moi une minute là-bas. Une minute seulement. Le colonel dans l'église, ma frère, ma sœur, attends-moi une minute là-bas. Je m'a bien les comptes. Vous comprenez que ça va jeter, qu'il y a une chambre neuf. Non, qui n'a pas photo mais ça non déjà. Non, c'est là. 2 minutes, non, c'est là. Papa, azananyo. Les étapes par étape, ou comme on est étape en haut, où ils sont nécessaires, délivrance na yo. Alors, nene biso nazana bato yamba. Kende oya mercredi. Ok. Merci. Fedina Ernest. Benga poya. Merci. Po nazala jana sina lungwe na ndako na komia na biro.
Mimi. Mimi. Oh. Non, je te vote. nalala bien te na butu mikolo osala insomnie makasi nayebi te koni soka tokomi 3 heures kongi ekatani ti ntongo otikaki koyebisanga eloko moko te nabosani en plus okombi kaka ya kolemba omopona biloko na kolia oli kofanda esika yo moko evani en fait ndako ye naza posa mwa mopepe te naobima moi soki nandeza nake salon nake orange soki yango te eza le nécessaire oyebi via oyo toza nango awa soki ya maladi hôpital batraite oleki obanda kovanda kaka bolemba bosala boye nalingi problème te kene hôpital basali baexamen kisi makambo nyonso tosombi omeli ozwi traitement ozonga normal dede nango suspecte o mpe bakolemba oza nango naomona osuspect makasi mwana oh zemi te zemi Rosie, comment maman, Zemi où tu es? Oh, sans effet, pardon, nom de Jésus. Zemi ouais bon, ça va nous autres caprice fait ça là, nous autres bah joue sur la mouki bien, te bah joue sur la mouki bien. Zemi on a fait moi. Pardon. Engaka na yeba. Parce que ce qui yango, yaya. Yango te soki te parce que na lobi na yo mimi yo kanga. Okomi ko ganga. E wana nde esa mabe, wana esa lo ozo na déjà lo mama. Na bande ko tumbola bébé, na ndo tumbola yo. Natalisaka okaka vie toza nango lelo soki ekoti na mato ya noko yebi sor na biso soki na bilamba nake salon loko eza yango yango te sava mela bakisi oyoka bien ozala malamu yelangaka bamange na oyoka monoko nde bololo fo eza bakisi na omela omemela na tondolo sa tendresse nga za mwasi na ye te naza aleki na ye puis okendaka donc ngani nakoma kohumbula bango na kati ya ndako awa eza ye nayebi no nasala ya bino te omoni oselanga zwani yo mwa mobali nga mwa mwasi zwani oselanga eza nini yango ozomona mwana mwasi te nabi nalobi mama naoloba eloko te nde naza awa nakangi ye nga moko nakangi ye na Facebook nde salini azotindela mobali ba photo eloko yo nyokomi ka Facebook c'est que yo nabeba na ye nabeba na ni nabi tobenga ta wera quand apesaka bana bakokodo wana bacordonnier wana apesaka bango bandako ya cordonnier nasengeli tofele papa okesala ta yango oza leloko tosalaka omoni rien à faire okomi kolanda na leki ya mwasi ti na Facebook oyo évangéliste zelaka sifia aotinda formete lobi tosolaki na ye bilamba ezoya ndoko comprendre nga na bisa bino bokomona réalité oleka na kati ya église wana elo te ozosape eloko te ozofude rien nazoyeba yo te kaka yo wana na Facebook oza kaka boye yo mpe kaka telefone na maboko yango tielo opa osala. Tu viens d'où comme ça? Je viens de la maison. Maintenant tu me parles, nous avons un téléphone, nous avons un téléphone, nous avons un téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Tu me parles, nous avons un téléphone, donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Natambo na moi, il y a ma casse, il va embouteillage par-ci par-là. C'est normal, là-bas. Sur le Sahara Bouéta? Ah bon? Oui. Sur le Sahara Bouéta. Eh ben, c'est comme si maman là a eu Bisanga. Quoi? Oh, pourquoi tu me touches comme ça? Mais pourquoi tu réfléchis? Maman n'a pas. Mais je veux voir ce que ma mère m'a dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Attends, tu es devenue médecin ou comment? Tu es enceinte? Quoi? Moi enceinte? T'as pas bien saisi ta question. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tes attitudes. Des attitudes? Oui. Ah bon? C'est ça.
Effectivement, je suis enceinte. D'ailleurs, c'est ce que je voulais te dire. Heureusement, tu l'as déjà su avant. Naïbisayo, donc voilà, je suis enceinte. Donc tu es contente? Mais bien sûr. Et pas toi? Et ça l'a bien. Yo es salo bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as bien regardé? Tu m'as bien vu? Est-ce que tu as les conditions à vie? Mimi, c'est trop vite. Qu'est-ce qu'il y a? Remets tes pieds sur terre. C'est quoi? Tu me parles comme si c'était de ma faute? Comme si j'étais la seule responsable? Comme si je l'ai voulu seule? Yipsanga, n'a remettre les pieds sur terre, n'a sens ni. Mouskador, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je t'ai bien regardé, na yebi yo, na moni yo, na yebi place au vandara, na yebi place au lalaka. Et mais non. Façon zolo baboui, et l'axini, non, ne me touche pas d'abord. C'est comme si tu rejetais la faute sur moi. Bébé, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais que je suis fou amoureux de toi. Tu le sais très bien. Alors, Nana Poussa aime bien Nayo. Nana Poussa bonheur Nayo, s'il te plaît. Nana Poussa vous la heureuse. C'est trop pavant, Mimi. Tu trouves pas? Nana Poussa tu es encore étudiante aux Otanga. Finis d'abord tes études. On aura le temps de faire tout ça. Tu trouves pas? Écoute, ce tout qui n'a besoin, il y a qu'au salamo après. On n'aurait pas dit précipiter. Alors, comme c'est déjà arrivé, non l'ongola té. Aujourd'hui, si je perds la vie, n'a cause à la même pas n'attend les sous-sous, il y a aussi ça va étudier. Et bien tout ce que tu me fais voir là, je n'aurai plus la possibilité de les faire. Alors, n'a kolongola té. Je ne peux même pas courir ces risques. Écoute, inutile de me convaincre parce que ça tu dois m'aider s'il te plaît. Arrête ça. Je dois t'aider comment? Alors moi je ne m'aide pas. Si Rosie apprenait ça. Si ma soeur apprenait ça et ça le lot monté, c'est ma soeur à moi, je sais comment je vais parler avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais. D'ailleurs, elle ne permettra même pas ça. Elle peut permettre à moi. Toi, écoute-moi. Calme-toi. Aujourd'hui la gravité l'eau dans ça. Aujourd'hui la gravité dans l'eau. C'est quoi ça? Oh non, non. Ok? Tu vas enlever ça. Ça c'est quoi ça? sona bande tuna ka azolela sona bande tuna aolela Chanel abima te Chanel akenda esika mote apa wenze kutu ndeza na mingi papa mutombo mutaina osala ka wenze bongi komi ndeni mwana na mama se retrouver comme la zemi ako koloba te nazo ibate pour sona bili kama mwana ya Chanel wana même l'église jour le lobelo mo boye po Pierrot akanga batu nyonso na église po batu captiver batu il faut so ba ser nyonso église wana noka ki bien tango lobelo kwana c'est que yo ba ser nyonso pe église wana bazara yo yango wana raison pour laquelle okangama ki ngana zo luka mutu nabi mutu pa mutu mbo akomi na buzoba mingi tika ngala loba pa mutu mbo na buzoba mingi nake luka bon mo libanda po seconda pa mutu mbo kuna na cuisine yo mano pou te tout ça Chanel nga mona comme normal ndini yo pointer ka Chanel ndino pointer ka to zoyer aya na ndako na biso mbana mongo pou mona na se retrouver na zemi mona na bimate église to kenda na ye est-ce que la koloba et mais loba boso tchezemi OK Zidane il bosso fait bagina mobali oyo mai na makile salaka oyo yebi très bien Zidane
Deuxièmement, étant que pasteur, nous avons besoin de filles moko aya kosunga yo. Misu nanga ifo pona, misu nanga ifo pona fille oyo aza sérieuse na kati ya église. Ah, olobeki on a misu. Elini na misu. Oh. Elini nzambe yo na bisenga nzambe mtatali so na province otuni nzambe nani toko ko ya ko. Zela na ozokata ka pona. Bamo ekomisu ya misu. Kokata ngate Zidane. Otala ke na misu. Zidane. Tango na misu na poniye na lobi na koponi na bongo te na kokelo sola sko na nzambe. O baloli makambo cholo basiko. Oh mais na silisa kite yo kata pourquoi? Mama na nzambe zakine ko lula ya misu. Oh, papa. Yo lobi na ke nzamba talisi yo otuni nzambe nani toko ko ya ko fa. Amuzo kata ko ni bongo na silisi. O se to lobe de zakine. Kata pourquoi na bi? Donc ota na misu ya musuni. Tana tali na misu na ke tu na nzambe. Oh, yo lobe na ngabo ete. Na beno nzambe mtalaksenga ite. Nzambe la kisanga ngamo pe na zaki na mutu eta que humain na tali na nuna ba fille o ya église o za série na tali bona moni Chanel. Ah kandi ngomona ki Chanel de pochezemi. Hein? Zidatika ba bêtise so. Non, moi ke ngo chezemi. So bana bayoki. Ngala ko Chanel zemi. Kutu pona ile ko penga ne bana na yebisa bango. Bilango pe sangi ko karate, na lo barate, na ganga te, na le lakate. Chanel. Chanel, Chanel! Bima, Daka, Bima. Osala ma papa, c'est bien relatif ma papa. Bima, ko prendre les sous dans la côté. Ngala tio semi. Ngala tio semi. Ngala tio semi. Chanel ma sonyo beteli maman na bilo. Ma sonyo beteli mo sangai. Alors bi ça fait la mana ko loba. Bima on te prend mon hôtel. Bima. Ma sonyo beteli maman mo sangai. Ah, Bima, OK. Chanel Bima libanda. Chanel. Yo, obeti masala zemi. Ngam na jo zemi. Chanel ngala ipi bolumula yo. Ah! Zila, osoko c'est la mona makam pourquoi? Na ko c'est la po yebi ke na la. Non, lobelo mabe. Eh, o se mo zanzemte. Zemo zanga? Ah, mais Siko. Asa lo déjà zemi. Comment zemi na ngai? Bani na ko chezemi. Ah, bani na ko chezemi. Regrette pe na sala mo ko ni zanga te. Na lobi. Na sani. Chanel. O dezo solution. Na kangi mfelo fu. Wa mwasi. Wana makira ya mai. So muninga no mwasi. Akose lo makamba boy. Si j'étais moi de ta place. Telema. Bima. Mengaza social Nga social nga talaka bato batambola kana ngale betadami ya bato ta de santé oye beta de santé université mobimba nga ko ta tie pe ba recteur wana ko tito sola ba ko ba minanga recteur ndeni santé ndeni bien dani prof na bino na mususu apesa bino ko ya ni bandana pesa biso ko ya maths Feli Mavanga prof Feli aya mo bagale ta kumtali la reta bis so no c'est prof za vantard ta soki au matata na taxi pas na moto la taxi na mo prof atie mulongo na esprit de vie ah c'est là donc bien you ko contrôle prof na tina ba itilo o za mo poani chez nous il y a masala mskadori yende to ganga te pour vivre ça n'est bien bien c'est bien tout se passe à merveille oui ça va ngana likombe na pila comment jouer toucher jouer mais petit non tu le même ça va minute que ça faut te la linga te petit tour manga à côté na ba monde wana je pense c'est là na gardant un secret pour nanga moko oui na bolingo ba bomba te bon ngote pa bato mususu butu yo yebi mais peut-être tu nanga koko yeba te o sa fou pour na yena linga ka zala bombo jamais na ko ande ni yo il faut et ce qu'on dit les filles et ce qu'on dit na bomba là à tel ce qu'on a plané on a ah oui la transport Mimi même pas une salutation peut-être oui bah tu vas muka même soit la mouille na imia bien soit la mouille non mais ouais d'éducation dans côté attends la côté gars il vient là bon même prophète tout appeler ça va tomber de pied
Mimi. Mimi. Coupé. Hein? Oh, Komini. Mimi. Zobo c'est sangai. Nazala mama nazala bango. Déjà zemi, bakisi mimi. Muta liboso na mokilo mais kisi za yo. Hein? Bon muta liboso bakisi bébé c'est mon na mokilo ezanga. Mais comment seki? Et comment seki lo sakana ngai Mimi? Oh nyoso salo. Ko liama, ko santa biloko zo bilembo zembo za nango. Hein Mimi? D'abord, on a raté. Billy a relié, l'autre moroté. On est en train de m'imiter. Et l'autre côté, vous avez pas la mnogo. On ne pense à la mer. Tout le monde pense à la mer. On a commandé. On a commandé. On a commandé. Omo sakananga donc un hôpital siko lokola maloba nanga na confirmer na la zemi yo wangani na l'hôpital hôpital donc hôpital on a tika yo za la lèse on nga na lobe ko kota ma to inoke na ok no hôpital siko donc on confirmer na yo confirmer ni na za confirmer na malaria on veut confirmer suni a confirmer na malaria yo ngo pesi suma la dinu eza malaria e bona na mbela mela baki se bebe na on a baki cité on dit maze bala pa noko na 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 Bah, Pesakaye, au vendisseur, bah, du côté, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a une zemi. Il y a une on se souhaite dans la zemi. Oh, il y a un mobile, on se souhaite dans la zemi. Il y a malaria, c'est ça la bombe. Je suis dans la zemi. Non, regardez sous là, regardez. Est-ce que mon malaria, ça m'a tant en loba, à la grippe interne. Bah, qui subit nos pesa pesiwana et qu'on cause ma mauvaise haleine. Vous allez avoir mal mais tala à moi c'est moi c'est ça rendez. Mimi, aujourd'hui la nuit. On a zemi, hein? Ou Mimi na ma mamelo. Non assistance aux personnes en danger. On comprend la gravité du Cambo. On comprend pas sur la minute où quelqu'un qui m'y a zéro. Oh, il y a un niveau plus nazate et tout. Si on comprend le jeu, on joue de hour. Là, on a été au bébé. Tu comprends? Et quand tu es au bébé, mais pas si l'anglais est zéro. Oh, on n'a pas mimi. Sauf que tu as confirmé mimi zémi. Aux Anglais, tu as mimi. Malaria. Rolls, il faut nager. Rolls! Maman. Bon, namona za kanda nga le giga. To bengana. Na ke? Non, Rosine. Non. Yo bazwa no ekomi koleka quand même faut bakino naza musena nzambe ozo ni église mombe bakino ngana to sabodi obangani bana sesola oyo pesa na tela yo oh boni ko na tela na cheche ozo teka yesi na eko somba to na eko somba na senti que no bile yango za go panda sala boy zwaka micro banda oganga na kiyo kyo sani kuna na eko somba na boyite est-ce que naza obligé ya komona eloko nazo lia eza goût to foka na liango na lingi bazwa note goût na yo upa il faut ibaki na pasteur naza pasteur esika na tela ona cheche eza esika oyo yo kosela nga bazwa ebele te donc ngana to yebani toza baloki alors yo bazwa ebele zo sela nga nani pasteur chéron oui
yokaka ste papa moni na bon naza pose nakanga baémotion na nga mpona ebikoa pasi te mena koka te toyebi elengi ozalaka wa elengi paster chéri Ozini, je te dis la vérité, rien que la vérité. Obimisaka molimo mosantu moko, il y a onction, il y a épicité. Amen, pasteur. Tu nous as dit forte. Là, fort, pasteur chéri. Vas-y. Moi, je te craque. Moi aussi. Bazui wapi. Lopata pombania. Moi aussi. Oh, pombaniance. Ah bon? Pombaniance. Ok. Depuis. Sois calme. Nalobi vanda nanu. Comment tu es mutakoti? Bonjour ma sœur. Nzamba pambola boyeli na yo. Nyonso tokoloba awa ezala molimo na okati na biso na kombo na Yesu Kristo. Ma sœur, ntango ozoyo opesi bato mbote. Oui, napesi bato mbote pasteur. Opesi mbote. Yo kende ozela ngai okoti na couloir okomona chambre 9. Zelanga wana yo délivrance nous osenga vraiment soki te tokosala prière ya makasi. Ange bango bakita. Voilà pourquoi on a poni cadre Carolina et zera cadre moko batu ya mayele batu baza poser ou bazaka libanda mboka bayaka ko se reposer y compris na ngai yango moni na lingaki délivrance na yo esalamao kendo zela ngai. Merci pasteur. Yaya, c'est vous on met la masanga de pasteur. Ça bien teint. Non ma sœur, ce qui nzamba longoli grâce na ekati na yo yo po koma lokola ye. Amen. To sambela pona ye, nzamba sunga ye, atika komela masanga. Amen. Merci pas. OK, mais juge point. Merci Ozela biso. Kendo zela ngapona. Merci. Après malipa. Merci. C'est quoi malipa? Rosine, tout exénué. Makatolia. Tout exénué. Makatolia. Yo Zidane. Allez, tellement pekinde. C'est bateau bien on a pour ça à pourquoi. Kende na poko na obingo na poko. Makatolia. Kende chérie. Je vous donne la chicken pour ça. Bima boy kuno zokimo. C'est biblique et komama pour la délivrance misusu oya milimo lokola ya bino esengaka misu na misu ya mosala na nzambe to zolo na monoko na tolo ya mosala na nzambe elalela yo lala. C'était comme ça mambola là. Mais je t'avertis, hein, si vous avez pas doute mingi boye non tika. Non. J'ai fait ça pour toi, pour ta délivrance. Lala. Ok. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, Jésus mon rédempteur, Alléluia. Yo mo pesi pema. Yo sei. Oh. Jésus. Mas usa moto. Quitter. Oza munene mais bilamba ozomona na moke oza colonie. Non soyez. Oh Jésus, je savais moto bimisi soki kisangani te bangala bakobimisa moto
une chose, Tina. Les bananes sont calme. Mais il faut tout ça téléphone au moins un mois. Dépense soit pause. Non, et vous allez sans pause. Kabo kaka. Pendant un mois. Au moto, même si dans ce tournoi, ils ont moto normal. Moto pesa kaboité, attaquer ça n'yango. Ils ont moto normal. Ok, maman za munga et papa za muswai. C'est comment tu as voté? Tu as moto. Solana yo nzamba azwebisa ngai nzamba linga te ma soeur nzamba alingi yo mais nzamba alobi na ngai na biso boye oza mwana mwasi obotama na famille ya 3 garçons na fille moko bango nyonso misato bakufa papa na mama mpe bakufa otikala yo moko mikolo oyo toleka otoza na problème o makasi. Oh Jésus, merci, merci, merci Seigneur, merci. Oti koza na problème moko ozovana na ndako ya pasteur moko tango ozovana na ndako ya pasteur wana eza eloko mwa makasi ekomelaki yo oti oza na cas ya problème ya viol mais esilite nzamba lobi nanga na viol wana yoti koleka 4 na nzoto na yo zemi koti 4 na nzoto no et puis beti 7 nzamba lobi kolongola zemi wana te mwana ozomema libumu aza lipamboli mpo na vie na yo mama yoka ngai lisusu nzamba azoloba boye kolela na yo ayoki yango ayeba ko bandeli bumba mama na yo abi azopanguso mai na miso ayebi singa na yebiso boye nga nazozwa yo nazomemona ndako na ngai nzamba alekisi nzela oyo po azwa ngai achanga pembeno nazwa yo na mema pe na encadre spirituellement eloko nzamba alobi na ngai na yebiso yango wana kolela na yo nzamba ayoki yango kolela na yo oningisi kiti ya bokonzi ya Yesu Masiya yango lobi na sola na yo ayebisi nga so na yebisa yo boye. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Nzamba se souvenir na ba bienfait na yo. Nzamba se souvenir na yo. Nzela église ernie so ba jeûnes et prières, ba offrande au sala, ba sacrifice au sala. Nzamba yebisi nga ke okene na ndako passion na po sunga ye. Ba pesa mutema munene na kosunga batu. C'est le moment nzamba aye ko visiter yo. Ah ma soeur, totel matoke na église on va prier. Tellement ma soeur toke na église. Solution za maboko. Okamusinga eko. Okamusinga makasi yo finga ngani nole okofinga ngai nini eko ngamna te yo parole oke ko finga ngai balinga ngai bazo yebisanga balobi ke no pasteur mutako ko mo kaka muto ko liaka na esika moko kaka oyo lingaka kaka oyo kumbisa na église monsieur eko tozana Congo oyo président za na 3 kolongo la premier ministre oni bona kati église po ngamoko na fondaki ongamoko na soki makaniski na sala église yoko mokangela nga bandimi na kati église sur quel droit elko na te yo parole na l'action de balata ka koko na l'action de balata ka ngao lelo ko moko lata kitoko na miso bato telemi ozolata ba chemise ya ba kuna kusomba minowa ba clip japonais yo bozo yebaki forme so ngo finga ngai yo ka soni yoka soni po finga ngai te kanise sika to uti elko na boy na na église nango so moni mundi mabebsi so moni yo oyebisa ngate ko gangele te na boy o finga kwa na finga yo ba voisin bazoka nde bozo solola et puis biso toza na prière biso ba yoka na bango di et puis nde boza na retraite kuna mutambo sana tasite l'autorité n'a pas na yemoko na lingisu makamba ko na bien. Merci. Pourquoi Ken? Pasteur Eko, je suis désolé. Non, peut-être information sur. N'a en 15 jours. N'a pas fait sur le mal. Vous savez ce jour-là c'était quoi? Na côté fois du Caprio papa. Vous allez quand même etonga nza. Mais allez ngambo munene otome maka. Ngambo munene nzamba pesa vision. Na kukuta ye azomela na ye masanga azomela na ye chambre na kati église papa est-ce que makambo
totika yango bien makambo oyo il faut topekisa yango ezala te kola zoloba ndako yo faut yebisa DiCaprio ke non faut tinaote olandi nde papa na bino on est injurté o yebisi DiCaprio ke olandi papa na bino loko DiCaprio no mena diamba loko la DiCaprio ke non mon zamba lola na total boso ne tumbelo na tikali koloba ata liloba mo te sio to kotina nani frère oyo osambela kapona ye frère papi buka le casser oya Suisse madine Suisse atinda kinde kona tala mutema no mabe bozaki na papi buka non yo yebisa te pourquoi que azala Kinshasa te papa atinda kinde mutu olobi to changer banga to na ba travaux atinda ndeko na ye apesi 2500 non même ndeko na atala ba travaux to sala na église 2500 te lena ndo ya ala kina mo me na lekeka na compte biso na banque to kei banque to zombongo wana to kei banque to kei banque ko mais on t'a quoi moi me faire il y avait que ça pour on t'a to kei yo zombongo wana Pardonne na bon de Dieu. Oui, bébé, quand on a ndoto nanga iratati, so na loti ekokisa maka. Na loti tout mon mabi, tout mon nanga na gangi awa wa. Na loti mo ndisi mo kufi. Na loti olongolize mo kufi. S'il te plaît, pardon.
car moi seconde on a là na dota la télévision na comprendre na zuka pongi na lali songe moko yelinga mais s'il te plaît na zo bon de kinangai oye binga ya bien bana to njo kola so na loti jamais tikala kokati donc na loti kisaka ya solo ça va la maka s'il te plaît mais na bon de la yo na kombo nzambe si tu as un problème ko bombela ngate yebisa ngai yo nde yebisa na ndoto nini loti et problème nini ngana za nango ponga mona yebite tant so yebinga za comme si ngana yebite Dieu, auquel on a zémi au koufi. N'importe quoi. Au moins, il m'a montré ma zémi. Non, ça n'a pas dit que la zémi. On s'en que la zémi point. Et ça, sans step. Et ça, on va dire ça dans ma canicina yo. Et ça, ma canici. Tellement pour toi, on s'en moque qui n'a pas la zémi. On commence à t'arrêter dans ma doto. Ah, y'a aussi, s'il te plaît, arrête avec ça. Hein? Yo, moi, c'est maman, yo, so mon amour, doto, so mon amour, ni yo, comment c'est maman comme ini? Mais comment tu fais ici? Comment tu as le monter parce que tu as la C'est quoi qui m'a dit? Obi? Vertige. Na ya dia mbane huyo ya madadi wapi eleki papa. Utasubila na mboyo. Toi là non c'est important makambo na msusu zap na sima. Kisha hii na duba ni yekigesho kama yo ja kukende pa mshale njambo ja kuyade sholo mashanga na butu. Shakuyane sholo mashanga ali. Unuba ngaka ushauke. Papa izana bongo te musana nzimbe pa bela kati. TV. Isa malade oui yagesho. TV. Na yagesho dole yo ja kulungwa te musana pasteur. Nte. Tana. Le téléphone. Ama téléphone, baka téléphone. Mama kilili. Makelele mume kubika makelele tada. Ne akota na répertoire. Ne lepekitoare kota wale akoti. Na koma parfaite. Parfaite. Parfaite mutombo. Parfaite mutombo. Chantre. Chantre. Bulka kubenga yako ile biso. No. Akoide. Mia natinda kile na tongo. Ake kuzwa mbongo na chance. Oyo tia lishonje makenje. Na majesté. Chanzime zakate. Ukama mbongo, upesha mbongo tukandela yenu tutalo. Bianga na parfaite wa. Mia yo za crédit. J'ai le crédit. Si vous avez le crédit, j'ai voulu. Bon, on peut n'aller là où toi, pour chance c'est ça au calme. Eh, il y a c'est yo comment. C'est quoi faut t'engager? Nia. Pas demander que tu vas dormir. Yiki, moi na mono. Chada be marqué ya. Olo ati sese moi bande bande ko tumia kene ona. Fanda yo fanda shimba yine makolo. Gale shimba yine mutu. Ngesho. Uzali mwana na boti mesa. Tania. Ngesho. Kusada ngamba bete papa. Busali kakabala mibale. Papa so kusali ngamba be. Ne yebi pressure na kukenda. Yo kuna bengese kuya. Yanga bati. Pesa nga phone ngamba kuna. Kombo Batista pema kambwa sala mbala mkolo azana tukone na fini akele ni fale ngambo kone soleme kula tuja binemi allo Batista uzapa mu pesa na lubali zo papa kasi pe tetika amone la main allo Batista ya gesho a moyen de malade de ka bande ko blende na ebisa que to continuer kaka ko dubale kombo mati obi to mimi na hôpital ko dubale ye kombo na ngati pardon ça va malamu kasi ça umila tu abi azolanda biso ayeba kote ni tokenda sanjida merci meme ko dubale zana ko ila badi
lala nango esima etemisaka bosonaa otemisa ofandiseko letanga nazolaki elamba likolo kati nangeja tekesho nini yaye kati nangeja comprendre la gravité des Cambodia, on comprendre en côté. T'as envie de vivre à Cam. Na sala réunion surtout pour que Mimi azalaka bien, aïba mi balité assis sur la classe naïe. Faut même mbongo tu seras pas non quoi. Mbongo nyonso no rappelle ça biso. Soka yé na on essaie chawana. Et loko nyonso Mimi azalaka nango pour ça. Kindo zwaka wana. Pour qu'azalaka bien na dike Mimi assis sur la classe mais et l'autre quand vous savez pas zo boya kondima na façon moko. Rosie, s'il te plaît. Et ça dit comme c'est quoi déjà. Maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Le plus important est ça kaka couper son tout conseil. Quoi agresser et puis militer parce qu'à moi ça zim. Donc il faut confirmer qu'azan a zemi. Il moi va alimenter ils ont confirmé. Mais c'est toi qui m'informe non? Ils m'ont informé ngai. Ils m'ont informé ngai qu'azan a zemi. Ce qui réellement azan amour. Ça sert à rien quoi agresser, parce qu'il y a beaucoup ça n'importe quoi. Soit le mot, il y a beaucoup frappé. Tu vas beaucoup frapper. Donc, à ce cas-là, tu vas me coloser, me péter. Avant de dire même pas que tu as un azémi. Le problème est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un azémi. Ce qui éveille encore réellement, les gens n'ont pas pensé. Et ça azémi. Cause il y a garçon presque tout. Ok. Donc c'est le même garçon peut-être au Basolani à l'université. Ça peut être lui. Surtout pas ça. Mais vie parce que même il n'y a pas non modérant. Alors tu vas croire biso sauté. Alors peut se biso bon autant plus moi si n'était la moi ça on quelque chose ma bémo. Donc souhait na hier et ça la raquette biso tout se retrouver né l'autre côté. Rosie. Peu importe, il y a moi si noko ou pas, en tout cas, jamais pour boire mais ce qui est important, je vais essayer de parler avec Mimi, dans le solo la naïve, comme ça, tout le cas, comment trouver une solution. Mais, quoi, agresser été, kotungi ça été, vous allez calme, souris ça n'est pas ça tout le temps. Si, tout le cas, toi, c'est ça. Moi, le pas ça. Comment on a dit la vivre na Mimi? Jusqu'à présent, Mimi a yébité que nous ramasse dans balle. Na bombe là parce que nous il a ya malamu pour la Mimi. Bien sûr, Rosie. Mais est-ce que yo aussi vérifié qui oui bah si réellement ça la zone. Peut-être que vous avez un malade, vous avez un malaise, peut-être un malaria ou quoi et tout. Tout soit ma période n'a peut-être n'ingézala. Mais est-ce que tu as des précisions? Le plus important, le cas où vérifier. Le cas où vérifier. Moi, je sais que Mimi, c'est vraiment une fille intelligente. Mais, ce qui est ça, traitez ça dans le calme. Mais il faut d'abord Andima. Allez pas au hôpital. Mais parce que vous avez agressé, vous avez ça fait mal. Nous avons agressé, nous avons écoute, sois calme. Sois calme. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. Pour moi, donc non, on a mis mais tout le monde dit hôpital. Calme-toi, je vais essayer de parler avec elle. Comme ça, je vais t'informer. Mais ce qui est important, Nana pour ça ma bise à la tête. Parce qu'il y a cause de décision quand on voit où tout ça y a cause de décision sous et créer un scandale sous. OK? Calme-toi. Ça va? Donc Mickey souci la politique noire ici. Moi la maman. Il peut c'est ça dans mon thème matin. Maman vous a scoulé maman na yo. Maman ni ça. Bye bazata. Non ça y est. Acha makile kadera cha makile kadera zana makele le mo kadera bako isaka na libanga na bana ni kutana na libanga ya muni olo bana bo poisate azwanga na munoko ya Excusez, il y a toutes nos questions.
banda oye na omuluka oza mawa oloba te nayebi te nayebi ope te oza boye po ani Sœur Chanel Sœur Chanel quand même oyokuta mpe bato na ndako okozala tumi te lokwa mpomo boza yo moko te nanga matimi te ezaka nde koya sika peut-être yango wana ngai lingi omesana omoni okuti quand même bato na ndako okozala kaka yo moko te soki likambo na osolo eza tosolo todiskite na place ovanda timili osekola nga na muluba eyebanaka mpani bino baluba boyebanaka na ndenge oui ozalaka minene oza mwindu me ozala mwaka minene bato mingi ko bayeba teke na muluba donc za motali boso bato bakazanga naza kuta étrangère na tamboka mosusu c'est vrai avant muta mutana misu na ye nalambaki déjà ye naolia d'ailleurs bonjour Non, vanda na besoin. Ça soit OK. Non, on défend pour lire yo na combien là. Non, pas maintenant. Non, kati. Voilà. Ma soeur, où ça va? Bon, il y a les malades. Oui, malade. Parce que le moment où vous êtes un peu triste. Bon, maintenant, on va sourire. Ça va. Bon, en fait, dans un son ok. Bundeli makasi na butu alelo nzamba la kisinga mambo pele concernant yo concernant ngai on a qui na partager na yo na biso Seigneur a révélé ngai nzamba la kisinga alobi na ngai na boko la zemi na yo. Donc je ne sais pas nzambe pourquoi analo ailo nyanga la kisangati yana na vision na zui et insisté mingi donc nazo charge ya zemi na yo et puis il faut na bala yo ça veut dire nzamba lobi na nga que achenga pembeni na yo pour ngai faut na encadrer yo ngai faut na tsonzela il faut ngai na yo to simba la main dans la main to sa musana et puis nzamba esenga na année passée atinela kyo serviteur na moko boy après ça message moko baka na yo que okutana mosala mwa nzambe yo ko bala mosala nzambe baka na yo otinda pembeni na musuni moko moto wana ayaka apesaka message pakendaka so nzambe ayebisinga accomplissement ya message yango yango pa nzambe ezalaka te nzambe journée wana nayebaki te na okuta na yo nayebaki te na oleka na nzela donc eloko na ngai nalobani yango. Merci beaucoup. Mais eza mpasi nayebi te soki naokoka kobala lisusu na vi na ngai mpasi eza motema na ngai nangi nalobani lomo ma soeur omoni mpa nzambe azalaka te eza il faut oyeba eloko moko. Tes ennemis font partie de la stratégie de Dieu. Pour que tu sois élevé, il faut olikana combat. Il n'y a jamais d'élévation sans combat. Donc, tes ennemis font partie de la stratégie de Dieu. Et là, c'est nini. Ba ennemi ne ba combat na yo. Joseph, soki bande kuna ba te kakaiti. Joseph a se retrouvé dans la Égypte. Parce qu'il n'est pas moli à Israël.
parce que ton Bible les obala biso Jacob azaki o nzamba ponaki na nzela Jacob de 12 tribus Israël fallait ebima nzamba eba ke ekozala un jour na sécheresse na kati ya Israël et que fallait susciter solution abluka susciter mutu po appeler sa solution yango moni bande kwa Joseph bateka Joseph tia se retrouva na kati ya Égypte po un jour lipamboli po na mboka na bango yango moni bae makambo nyonso kutana na ona vie komi tunisama na te nzamba ebaki pourquoi il fallait le kana makambo wana pour que okota na promesse ya nzambe o nzamba la kayo o palper promesse ya mo kokisana comprendre ma soeur donc on est là te nzamba ebaki le pourquoi on va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta nakoyoko solitaire na tinela ko malobe pa mwasi na yo nalobaki ba sucre ba miliki masango na tchaka ngo pona bano balala kawa o babondela ka butu nyoso po etongo emata ozawa la pona ko diriger en moté so lingo diriger provision ndako na yo ya église te papa ngamna te yakio ngebi oyo ngo la tsanga te oyo ngo te yanga sika na ebite na révoquer une église na kati ya église oyo na kopona ba évangéliste ya sika ndenge na pona kiyo yo kasi nzambe muta pona kiyo ezaki musuni nga na baki elko pona mona ke sika ni to uti sika nini to zokende mama na révoquer yo na église yo na mbali na yo oza révoquer eza na papier moté na salai na bino po na engager bino eza pe na papier mo o na olongo la bino te la porte est ouverte allez. Merci l'homme de Dieu. Je crois, même il y a un adage qui dit, 1 minute avant la mort, il y a toujours la vie. Donc cela veut dire quoi? Je dois quand même m'exprimer. 1 minute. Merci. Papa, je te reconnais comme l'homme de Dieu. Yone mutu, oteanga sango malam. Yone mutu, osalete na umela na sena makolo na nzambe. Kino lelo na zokoba. Na premier lobby je crois moto abenga maka oya simbaka clé considéré par Christ et qui Pierre. Alors Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Mais il y a un jour où Pierre avant de se méconduire, discours n'est là qui m'a bé. Alors Paul oya tambola kana yesute ou asalaka rencontre personnelle avec Jésus, ayebaka na ko redresser à corriger. Même la Bible dit l'élève ne peut être jamais supérieur à son maître. Amen. Mais il parvient à être égal à son maître. Amen. Vraiment, c'est ça. Papa, Pierre avant d'abord apporter à Jésus, Azaki le bousson on montre quoi batonoso. O Azaki ko pana mbisi. Yesu abengi na appel la ye, a komi kolanda Yesu et Yesu a poufi. Pierre tant Azaki ko pa mbisi. Yesu a poufi a sécu a songi. Pierre Tangazago Pepambisi, Azomina Masanga Makasi. Yesu a continué à Masanga Makasi. Seigneur, Yesu a confié à Sécu Azongi, Pierre Atikali, Nabakotre Moussousou. Et tant que Moutou, à Moun Masanga Makasi, il y a un peu de Zomela. Atali à Monipol, à bien Paul à comprendre. Pour battre que Pierre, ce que vous avez ma bête Paul, Batami Paul, à Bipol à comprendre. Il de ce vous pouvez disposer pour Bimanetonga Nangai, église Zayangai, Nam na Kriaki, tant na Kriaki Ango, na Tunaki Iote. Papa, merci. La première personne à séparer c'était Dieu. L'autre n'a Abraham Bakabona qui pour Batambola qui n'a même vision. On a monté autant pour la même vision. Nous faisons ce qui est la vocation céleste. C'est ça la moussala. Yondo ni kitota la même vision. Au moins église oyo. Nzambe na lola. O avandi na ngwende na ye. Azomona. Ali ke église opo ezala oyo ezali. Ezala ki pour la force à mutu moko te. Combien de fois yo tikinga na ndako ozo kota ba retraite awa. Pour na ko bonde ozo ke ko gagner ba amti na ba wenze. Ozo ngana kota za ba kamana na nyonso. Ba se mama yes na Paris bazo kamo babi ya mo ba leur moko te avec 10 points. Enjolite mo ba. O mema ba na ndako na ote ezaki o salela nzambe. Enjolite mo ba. Ah biso tolingio naibi ane tolingio na 91. Obita tolingo na 91 el kozaki nani. Tolingio na 91 wapi? En face ya nini ya
ya régie des eaux. Et si quand ma fille va télé makawana, ils ont roté les mawana. Parce que Nzamba a changé. Mais oui, il y a un peu de pilote. Elko, merci. Merci pour mes amis. Nzamba ko futa. Nzamba ko futa. Mon père n'a pas naissance Nzambe. Mon père n'a pas naissance Nzambe. Kapara no la kaiti. Yo boto la kamara no eh. Yi na koloba mo kilo mo bebele. Oui, mais ok. Papa, je m'en vais à mon corps. Vous me savez identité à mon ensemble. Vous me savez identité à mon seul ensemble. Vous voyez ce que vous avez dit, c'est pourquoi. Dieu a créé un bisou sur l'eau. Merci beaucoup. Oui. Mais l'eau qu'on a au Sénat, vive les autres bas, les autres pour t'embarquer, pour te remporter un prix. Mais dans aucun membre, ceux qui te mettent le bateau de couille, ils appellent à mon coquille à côté, le bateau pour tirer la veste à mon côté. Merci. C'est notre débat. Merci. Maman. Agio c'est ça. Karabi était non atteint pour cigarette. Oye bi place dit to zoka yo. Na combien en plus? Liba les gars camarade no Hélène. par rapport à l'attitude nangai na ba comportement nangai nyonso on a bandé ko afficher tous ces derniers temps ya Rosine aimbi que makam nyonso bandé ko salango ezala pour l'intérêt nangai parce que vous avez pas de souci nanga vous avez besoin na si sa classe nanga natambola bien. Mais peut-être que nous comprenons qui fait pour ça na yo na vie na ngasuezaki. Maman excuse-moi. Banda ba réaction na nyo surtout na ba mauvais comportement na. Je n'ai jamais eu le temps de s'excuser. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Na ebi que olingi kara bien na ngai. Obane ko se soucier parce que naza sert na yo ka moko. Et banda ba parents ba kufa to tika biso mi balé yum to boko linga bien que au kokyo bota peut-être mon âge nangate mais au boko linga le quoi maman ou abotinga tu sais bien que je n'ai jamais connu notre mère et par rapport à ba photo de la sangai na mona rakani tiyone maman aussi s'il te plaît j'espère que Roline bisanga kaka. J'espère que vous l'aimez sans la cancan. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pardon. Il me sera pardon, il y a aussi la calèche. Tout ça, il s'il te plaît, pardon. C'est un problème, était. Osaka toujours petit, tu en as un problème. Et c'est un bon angai, il faut comprendre que vous allez tomber la voix du bosso nangai. Le comprendre que vous allez tomber la voix l'icolo. J'espère que vous allez vous sauter. Et dans la jeunesse, il y a vos esprits d'honnêteté. Nini susu. Il y a aussi Nana Zemi. Zemi, Mimi. Tu n'as pas Mimi avec une raison. Mimi, on a boité. Mimi, on a li à kate. Mimi, modèle, Mimi, uchenga wapi? Uchenga wapi yana yo Mimi? Uchenga wapi Mimi? Na salle mio surtout ya sala pour aller kinaye. Mimi na télévision vie de A à Z. Na émission modèle tozali. Mimi. Uchenga wapi? Na uloba nini pas noko. Moi c'est non pas eu raison. Mimi moi c'est non pas eu raison ko finga ko loba nyoso tozana parce que soué na ezala ki to foka boy Mimi. Yebsanga. C'est miango ya nani parce que nena za boy na minito.
yebaki noko soka apprendre ka likambo zemi na yo meme noko afuta esumi na bat na ndako na yebi te to noko afuta esusu ya nani ya Amina yo Amina nga ya Amina yo Amina nga naza na ba mite naka na ba mimi bale université manga tambolati ana quartier biketo ya bimaka wana ke église on a longo église na ke université naza nga na mimi mosute amini nyolo ba tuke hein parce que ah et voilà ah bon ah de yango tuke aluka ka yeba epa na biso tuke akoma ko ya avoir des temps Mimi tuke yaka awa Ernest Jouna zo gangelo prendre likambo zemi et tuke zo parvenir ko kosanga ke eza malaria eza problème soki na peso ba kisi belé o koza mauvaise haleine donc ane ko banga ndeke zemi on a bien ba kisi po bima hein eza ya tuke ti eza muscador Obominga mobimba mimi obominga mimi nabomi yo nani nabomi yo na nini te oziliba nani ozalaki deja mokolo no comprendre tate nyonso noleka ntranga na moscado na comprendre nini qu'est-ce qui s'est passé entre yo na moscado na comprendre nini s'il te plaît zala na clair na ngai ya osi toza likolo s'il te plaît kolelesa solution moko te nga na nina comprendre nani eloko nini na bandeki ko comprendre te entre yo na muscador muscador wana mobali na ngai quoi ya osi mais na ndenge nini s'il te plaît na ndenge nini comment se fait-il Konini ya Rosie. Namon d'accord na Muscador, j'étais toujours posé la question parce que la bisanga de que bino mali bozamo na mon bali, bino mali bozamo na mon bali. Depuis me connais de la super bien banda. Maintenant me connais bino mali bozaki moi na mon bali s'il te plaît, Rosie. Chérie, yo na comment bouka na makasi, hein? Dernier rendez-vous nous a quand? C'était le... Oh, faut qu'il le samedi. C'est samedi. Ah. Mais chérie, j'ai une surprise. En tout cas, au CP là. Zambati la bana été. Oui, bien que tu as un bon motif, mais Zamba a pessinga bato bilé to encadrer ba prière na libanda mboka ba ndiba tinda mbo. Eti Chanel Malonda o ya Allemagne. Obi moi so na pasaka o mko msusu musula. Voilà. Na Manitou et Manika d'Allemagne wana. Balobi en tout cas pasteur Eric ko se déranger na yote toujours soit charge net ya leet na yi. Na sutuka boena tongo awa. Sandra la brésilienne Ngeleka, petite sœur na Arabiette. Yesu soit bengabi. Kutu dengana. Depuis qu'il y a kosanga ye. Mais alobi que moi contre-temps. Yé pas le bien zoti. Ozana chance moko ma sœur yango babara nzambe atika ka jamais bana. Mais yo éviter que la Bible déclare que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Oui, je sais que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ben oui, une bonne femme. Une wish. Oh mon bébé. Oh, les mouvements bénis à la solo. Ben oui, il bouge dedans. Tu sais, bonjour papa. Ah, il faut bien gagner.
Ah chérie, oui, Naïbité, au changer, depuis au quotidien, tu m'as vraiment apporté plus la vie, chérie. Eh, Mikolo, chérie, non, quand on met maman été, attends, non, quand même pas. Oh, oui. C'est vrai ça. Si on met maman été, moi, jus d'orange. Jus d'orange. Grand frère, viens ici. Dis, qu'est-ce que c'est comme histoire? Bonjour. Tu as les kilos de me dire bonjour grand frère. Donc on va dans un côté et puis moi si dans un problème toi tu peux pas l'aider. Moi y a pas ma mais moi si dans c'est tout un problème. Je vais te chasser de chez moi. Oh non chérie. Même si lorsqu'il veut pas travailler sur agence aux autres que ça. Non grand frère, quelle agence? BBK service. Oui, BBK service, oui, c'est bien. Mais au début que yo, regarde ça, on est pas maman noté. Attends. Agence on a yazoloba, batinda bilo kuta. Non, c'est où tu France. Arrête, quand je pars tu t'étais. Yo quand on a ça yo. Parce que ça il y a Bruxelles. Atindaki biloko kuna a commissaire là. Pour la boire, à combien ça dit? Ah, ça c'est quelle sorte de comportement? On dit que comportement, si tu continues, je vais te foutre à la porte. Moi, je ne peux pas héberger des aventuriers chez moi. Non, grand frère, on est là, si il y a trop d'informations à tes points. N'importe quoi, tu peux partir. Quelle sorte d'agence là? Belle sœur, on a besoin de 1000 francs sur les nations. Nous sommes dans quelle agence? Je te nourris ici. Comme on a Léon en Lamba, tu vas voir son entier le bizarre. Allez, dégage. Chérie, je fais quoi pour toi, bébé? Aujourd'hui, je ne mange pas. Ah, bon, juste des omelettes. Hein, chérie? Allez, un petit bisou, chérie. Oh là, j'arrive. Ah, Seigneur. bozabana na ngai nazali kama kobombela bino te bobimi na musopo na ngai. Zidane papa problème non problème te mais maman makambo ezo concerné yo nakoma lobela ngo bana boyeboni hein sozo bime benga na pena ni mutombo aza concerné toute la famille faut bayeba yena côté na famille na ngai mutombo nini non papa et ça na maman kiti ufanda ondreyo ngamu natika ine ya pala obela ngabo no dela ngali kwa kiti nini Zidane n'a révolqué Elko. Quoi, papa? Oui, papa Mutombo. Merci le coloyer. Oui. Naïna Ibiso, papa, yo pesa un conseil mingi. Aux allocations, la tigane n'a pas une heure, n'a pas d'autres la film d'action. Bango balali, yo pousse naka. Papa, l'alité. Moi, on a bêté le masolo, yo pesa un conseil. Papa. Elko, comme il télé mélange dans l'église. Mais on aurait dû monter télé mais pas bien. Il faut qu'elle dise. Elko. Nani, oui, deuxième. Nabia pas. Elko, il y a un accent qui est à côté de là. Elko est puissant. Vous savez pourquoi Elko est puissant? Atenara na Tchétché, Bolibisara mes enfants, vous avez un mais je suis choqué. Abimina Mugando. Papa, yo bi tchétché. Et ça barre ils ont à côté de l'église. Na yebi masolo wana te el kota mazo ko sala tubele pa ngai. Ayebi sala ngai. Modero. Non ngolo bango zaka na frère. El ko lo bana ngai te. Na yebi ye mobima, na yebi famille na ye tata na maman na ye. Na yebi bango, na yebi ba sœur na ye, na yebi ba petite sœur na ye, na yebi ba petit frère na ye. Papa, est-ce qu'il réfléchit? Oh, mais dis. Quand on fait décision, on faut faire le sabatou. On fait décision, on a crié à l'église avant de savoir tendresse. Na baluki boyelongwa, so na baluki so elongi côté na monde tendresse. Na raisonner on kolora el roi el kolonga. Mais papa to ça. Bima. On défend nos poignes. Mais maman to ça évangélisation bisonyo so. So ya bungi na e. Papa, s'il vous plaît papa. C'est là. Tikanga na yoka. Oui bozabana. Allez Bima. Bima, Longwa. Papa, mais c'est quoi? Bima, Longwa. Mais t'es où, Mouka? Maman.
mukolo mususu nazokende wenzi Voilà, ça va devenir un grand non. Naïgo, la possibilité. Tu peux te commencer dans la voie. Non. Pas juste comme ça que conseil madame Kam. Nalingi bima, na boyo. Na boyo bino pe bana ngaiti. Nicolas Elko. Modèle ça, modèle bon modèle. Peut na bête. Ngolo wo maman tin Olivier sumbele papa na bindo dongo. Na sele dongo ya nanye pour na nzeta. Na moni papa Elko na Angela. C'est que makambo ibandaka. Alors ben non. Aba ni kukanila yo. Uzokufuta yete. Bon le baguette on te poigne. Alors mon fils bien-aimé Pierrot. Oui, c'est bien la voix de ton papa. Mais tu as oublié mon numéro? Tu es où comme ça? Pardon? Pardonnez Amir. Quelle ville? Hein? Pardonnez Amir. Si entends rien? Papa. Hein? Chantaria Ndenine. Chantaria Souveni Nangwana Modero. Ah, Yoza na Lyon, Chantaria za lisano na bino ya neti muziki, neti club. Ah! Oh, mais yo keneki kukutango comme na muziki nde. Muziki kuna ndelo, ma distraction ngo. Hein? Eh. Nous sommes mon baba sezolo ba wala. Bwana c'était Chantaria. Oh. Bon, toutefois, information dans les alliés, Pierrot, si ça va être dit, on a préparé déjà l'église qui est Yozoya pour remplacer Ngaï. Na révoqué. Et puis, les qui n'ont tendresse à côté là, bride à côté là. Ah, mais oui, c'est ça qui nous boxe, bango. Mais oui. Mais comment? C'est pour cela. Au moniteur. Et comment nalingaka yo? Zwa mama na yo. Mama pesa ngaye modéro tension. Allô Pierrot. Yo. La lotu. Ah boni ndomba. Bien ma chérie. Quand les papa na ebisio moi été. Quand on mona ba réunion ba na ko sa ko loba ne ba abana ko ya ko et comme il parti à déclarer penza ga longwa. Ba révoquer accueilli donc yo no zana distraction té ah ba église au moins église eza ligablo na biso et comme un royaume tina Kinshasa ah nya surtout église comme un royaume biso te mto bandango batel bosso vous comprenez donc yango na biso donc vraiment ça la concentrer OK na passion nani ngai oh aussi amon ndeni bosso la ni mama yibisenga na zelia oui dans ça premier au senga mama mais ça il y a mayonnaise bosso la ni papa la man papa na Chanel. Ah, Chanel a papa bengani. Papa c'est asa bengana. Asa sous soité. Ah bengana ndé. Mon fils, il faut pas demander Chanel. Asali makamu moko to na yebisio et au silika. On doit passer la belle billet rango. Yebisi maman na ye kenga na chelibum. Ah, na chelibum. Quoi? Nini? On doit revenir. Pourquoi? Rabini. Rabini. Bon, attends. On doit kati. Pierrot il est malade. Nini? Pierrot ne yeba ki soki Chanel azana ndako na terre oyate. Nande. Allez, on na mutu na boka abona ngombo. Yo ntende. Yo. Mame ara pipo yake ngaptu na wa. Soda bakazi. Na mo bipo na bebana ba ya tunga. Ya wana accompagner. Todie. Oh bino batasere botika la biso ba. Bataka ngena boete ya. Bosta kayo kuna. Nani? Veste yo za bibi wana lelo. Oui, biteki batu aza ba veste batanga ba respecter ba. Kala. Zeto na ilogio de. Elogio la jango serie. Wala umu ki bakota mabe. Oh, atelo, Tosu songo wana, tosu songa wana. Ya problème. Tosu songa. Bango baleo. Lelo bakolia bito. Lelo bakolia bi. Yo tente. Yo. Kama mama yo kanisa balebe ya mbeswa. Fuma ba bile ya yana za keti. Ya. Comprendre? Ya, bolia bon. Ah ya, machete ete. Machete do céu. Bala kinga bako te paka jumana. Bala mabete. Yo kati baba so bete. Ya, ba eti ya.
Katafumbwa, eke. Chemise, eke. Mais oui, oh, étudiant. Eke. Attends, bon, moi, dans le zéro, puis maintenant, il y a des school, ok, na kende makambo. Oui, au coup, t'as gagné pour nous. Nyo, kuna nyonso moi tika lelo baya bavena so nde batanga fo biso nde tozanga bie totanga na kene na salle na banki na yela nyonso na kati yeah bon bonne route na leki et Simba c'est bon oh mais oh plan Barbara ça ila ngo nini Sharabi na lingi yo Sharabi motema batalo Rosi ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Roselyne. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, le zéro, il y a des armes. Au tchon, oui, on a un tchon con. Moscador. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mandoki. Quand nous causons mon thème à bébé, on a nini, tina niveau oyo. Moscador. Qu'est-ce que je fais? C'est l'autre. Moscador. Mais c'est quoi le problème? Luka qui est là qu'on ignore Luka qui n'a pas ça que en goté. Pona nini okuba kasima mukongo ngo changa mbeli pona nini? Ozwi nini? Ambane, ce problème est ça. Vous vendez terre, vous vendez. Na la besoin na sono même pas, na pas la besoin noter. Attends qui était. Ça ma famille n'a mis non compte à te merci. C'est bon. C'est bon. Pour y m'ambassadité. Pour ça y est je crois qu'on y est. Mais Rosie. Vous avez comprendre parce que vous vendez que c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je suis là. Moscador. Maman famille. Pourquoi pas sur mon akata ke nga Rosie na mabe. Soko linga ki sungate. Quand je rentre ici, l'université dans la base. Pourquoi on n'a pas la bango Moscador? Ozongi kana simana ngai pona nini? Moscador tche mimizemi Moscador. Rosie. Maman pas famille n'a bino ngai. Ah, mais Rose, est-ce que ça vraiment yem taché? Moscador, sois mon cher, petit fort, vous foutez ma casse, mais n'en dimitez que ça, sois vraiment. Ozwandoki Moscador. Nazwa temps pour expliquer au vie nanga. Nazwa temps pour expliquer aux familles nanga Moscador. Osanga mambo salingaki. Moscador ne vision nyonso to. Nasala ki yo nini? Nasala ki yo nini okokolanda te mwasi libanda te. Nasala ki yo nini? Onokoza motema beti na niveau mpona nini? Moscador mpona nini? Nasala nini? Moto omonaki okomisa mbanda nanga ka propre leki nanga moko. Nini okoma mbanda nanga? Ta na quartier. Ata wapi monde entier na kuexpliquer nani? Moscador wandoki te. Wani okozanga mawa. Nakantseke munando vivre na ye. Amuta malamu. Nakantseke ozaki malamu. Munando vivre kana ndoki. Nous sommes en train de préparer Kako. Nous avons préparé Fako pour matanga moko. Fako sala tanga moko nde mabe. Tina ye na oyebiso ke ngai Moscador mimi. Akuta na zemi okosangai. Ndezaki mi yebaki. Oso kotina bilango lié au papi nyoso zaki nango posa. Okotoboka. Moscador obuki. Olienga. Olele kinanga. Olele zaki zoba. Croyez que notre ndaleki aya ba aider. Nzoto na zote nda ba aider na matière école. Ba aider pe na matière nzoto. Voilà Rosa zaki zoba. Na s'emporter ki na bolingo na moi ke na telemi na muta malamu. Muta avanda nanga za bien. Muta linganga za bien. Nzoto zaki ndoki. Na betike na kote na lisanga bandoki. Moscador.
futa osali yo lingo okabola nga na ndeko na nga na promettre yo ofuta na likambo osali tokutana nga nao ya ofuta Munge. Nini sili? Sama ma famille na ya. Ngam la pression cop, ngam la pression cop. Ah, ça rien. Ebo sopio. Sopio. Zela na pardon. Première jour kutana na awa. C'est là. Première jour kutana na awa. Après ça on a $5. Vous vendez les beaux mais les beaux ma solo. Vous comprenez? Deuxième jour, après ça 200, il m'a ça après ça 200. Ti na Nicolo tout na comprendre raté na yemono kizengi yango. Mon toi comment kizengi? Kobenga ke kizengi te. Moi son mobile. Maman na nzambi. Utangela ngapi mbongo apesa ke $5 apesa ke $200 yo mtokenda naye. Bongenda ndo. Mama na ngai yo zela non. Ça y est on tese mutune zo sala tu sala te. Yo okay ne wa. Et ça comme ça yo yaki na mama bolingo. Yo kanisa ki esuka kaka na ndenge to lia kai mambo. Tu fais na bolingo yo. T'es aux hommes bolingo solo. Aba la petit vient manger. Ah viens manger. Mudaza ki zengi obe mo bientôt yo na yo ke. Bolingo ki para. Zela pardon, ça rien. Ngana pesa ki très bien. Asa ki zengi no no mwaza pasteur za mbongo ebele. Ndera na ki na rahiba ba mbongo pi ba tsaki ba mbongo na ba points. Ngana to gana ndingo na. To gana to ki uboki yo ngilingi na ndini. Ndaki zengi ulingi. Ese mutune sabi. Komba zengi anandi na oninga ngote. Omweni na zabo yo kana expliquer au vie. Pour même chose ngombe manga gauche droite mais yo kana fungolo penda mwende zabo iko. Ngana iye ozo benga kizengi wana. To kuma penda obeta. Do yende penda kuma principal chona ngai. Ndamisa ko lokati. Donc pas so pesa yango wana. C'est bon on na obeta yo. Obeta pesa o sangala. Na bo sangala. On pesa gas. Si comme ça gas on pesa mongo. Ibuzengi na. Pesa yo to to peto. Na fungolo le do. Oni yo moyo na yi. Ya bale kama beta kia moyo no. Ye alia bala. Tout le monde là, on te si là. Ça rien de ça qui toi. On l'a ndai chérie, on l'a ndai te. Donc ali ngare ne yote ali ako ne mbongo. Oh, et bon soigner à moi béni ça wana. Ah moi si. Non non. Tu vas au CND. Tu moi c'est moi pas langai. D'ailleurs ça qui toi. Ça va ça va. Non ça va. Ça va. Donc moi c'est bon ça va. Et qui ça ninyango, votre linga na bango ce que ça ninyango. Donc là ça soba. Tout le monde a béni olingo. Ça va banani. C'est là ça. Ça va banani. Pour le moment que domingue chérie, tu quand on a chargé n'est pas moi ne to bande makamango. Non ça lokate. Kolokani. Alinga nini? Alinga nini? Moi je kolokani. Et ça nini? Tu sais nini? Nani? Tu sais nini? Il y a ça, tu sais nini? À mon fou. À mon fou na nini yo va kizengi. Chérie, je t'aime. C'est rien. C'est vrai. Je t'aime, chérie. Fais-moi bisous. Donc sans toi, moi, tu ne peux pas. Jamais sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es tout pour moi. Je t'aime. Nini? C'est quoi ça non? On a qui n'a pas so linganenga. Oh, linganga. Quoi ninga? C'est normal, c'est normal. Ça qui copie. C'est un mot. Il fallait un bon pour ça qui s'est faut aller à un bon. Qu'est-ce que pas nous qui c'est normal. Et bon, on se comprend le routine de ni. il fallait pas ngana to ma mauvaise na yo. Eh ba meka bolingo te. Eh c'est compliqué na comprendre les olinganga te. Na comprendre ça pas dans ça ya moni yo. Lungwa ngana osamso balabala mobima kundi. Ok. Olingi bitanga. Eh mama na wato to bimana ina nzela. Mama na te. Eh ozana reka. Onali kapo. Na mbo. Na lingie kapo. Ana contre na ngai. Mala na mbo na ngai. Obinde sana na comprendre le pene que non yo tshela nga mutema. Esopio. Tshela nga mutema yo kila mayonnaise. C'est la sorte de comment ça mon cœur d'amour hein. Amène-moi au dos.
photo, hein, mon chéri, on part. Tu veux qu'on tienne, on en a. Sophie Dino, ça vient de sortir, hein. On a dit pas que c'est limo. Ça vient de répondre là. On a dit pas que c'est limo. On a dit pas que pasteur modéro. À quoi bien la pasteur elle quoi. Na toujours na yoka likambo na ndé na yoka musami na passe makasi est-ce que tu as pasteur modéro ko bien pasteur. Ah ben ngani lokwa mbwa. Jamais ngana pose na ko continuer ma prière pour qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé à Bengani na ba sale comportement? Ba fille bazo qui en église. Pour na ye, ba kwiti na été akoma ko vivre na ba fille nyon son église. Dernièrement ponga za vie chinois. Na yoka imba sangune na kati église ka komo bimesu na mera ba na kati église abomi libala. Mais c'est pas possible. Soki tala, omoni soki bino botika la kuna, moi je regrette. Ngala ko vana na mutane ngona te. Wana kutu atakutu ba frère na biso mokili basala kata ndenge wana te. Pasteur modéro zo ke église ndenge alingi ezasi na bonzambete akomi ko pona batu Saint-Esprit azali na kati ya église permanence c'est comme chambre. Quelle délivrance, osa délivrance na kati ya flat. C'est pas possible. Moninga na ko mono nzeli ta kuna Sodome église na Gomorrhe. Azobuma biso. Ah Seigneur. Mais jamais Nzambe Seigneur. Est-ce que Azana dit digne vous à la pasteur? Non. Mais Azome ma bab non Nzamba même parce qu'on est tous abonnés aussi la Lobanao. Parce que moral ya ndeni ponga na pi petit na pi petit na ya pasteur modité. Yo peut ça soit aider tout là. Idée ezali toujours qu'il n'est pas pasteur Eve. En tout cas, nga na ko vivre sous et pas ya pasteur modéroti. En tout cas, kokene nanga boiza na ndimi to bana ministère na ye ata 2 personnes. Ceux qui bino bo s'intéresser en tout cas, nga vraiment. Frère Gomez, je m'excuse. Tout le bras cambo normalement, tu es bappé ndenga correction du cambo to lobi. Est-ce que pasteur elle ko supporter biso ndenga pasteur on doit supporter biso? Voilà, na bandala. To kende kuna te pona biloko kolia. Tozo kende kuna pona to luka vie éternelle. Toza déjà ya ko changer. Tobotami ya sika. Tokolanda modéro te po tozonga ya kala. Non, ngana kozonga na salité ya ba diamba ya ba biniji puis ya ba whisky en tout cas non. Wana vraiment botiki ngana keto banami. Frère Gomez, s'il te plaît. C'est quoi? C'est quoi? Mon Dieu, la caille que elle je sais pas, chicha. Trop couta, trop cuisé, aussi mais nous aussi. Moi là, on se dans la ville, elle a besoin d'un petit peu parfum. Non, en plus que si moi aussi ça saoule, mon gars, je dois. Ce que personne n'a, besoin de ça là. On dit moi belle sur côté, ce que toujours banni là on se. Ça m'a dit. Naza fatigué. Nasali ma prière makasi. Il y a qui sont fatigués. Alors on a fatigué comme un sentiment. Autre monde au salon à la longue la scotade. Ce que y fiana avec la nuit. Simba au simba. Pour le monde. Après on va faire tout ma casse. Bon niveau ko. Vous avez ça là hein. Mais ma bien moi ça la route. Yo ça n'a pas sentiment. Comme il plie pas là parce que pas catalogue. Donc point faible là non sais que là. Mais ma paix. Non non, mais moi te fais bon bon niveau. Mais yo ça va ni. Yo ça va ni. Ça na. Aussi ta on mérité. Donc quand on a l'impression l'autre c'est là. Comment on va téléphoner bien? Ah toi aussi, à toi le missing là. Son sujet mec. Pour le soir les même pas faut que je t'aime. Moi c'est vraiment je te craque. Donc moi ça kana ngai. Moi ça pour la suite que je te craque. On me met cœur. Moi je comprends le mot je t'aime. Moi fais ce business encore. On a lembo le fio na lembo le makola Jésus mais la tiko bongo mbali ma benga.